Nabino, Mbote Pena Balandignos, journal, il y a peuple pour la peuple, Tofongolango, pour Nalikamboetali, Seni, désignation, il y a président, il y a Seni, échec, et Monani Namasolo, réunion, il y a jeudi, et Salem a quitté entre temps 6 confessions religieuses, Bayaki ko déposé procès verbal, mercredi dans l'Assemblée nationale. Ritier Mapine, Benjamin Boulembi. Espoir et Monani le sous-souté. La dernière journée, délai supplémentaire, où le président et l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Dampwanga, a pensé qu'il n'a pas confession religieuse et expirait que déjà jeudi 19 août na minuit. Nyon s'arrêta qui kasi constat ezali ke échec et Monani dio SCC Senko bango batikali na ngambo na bango une fois encore ba prince et église bango ba s'accordete pour na ko désigner candidat moko oyo a ko diriger commission électorale nationale indépendante na remplacement ya Corneille Nanga ba catholique na ba protestant ba décider komipe sa na arbitrage ya chef de l'état na qualité na ye ya garant ya bon fonctionnement ya ba institution na tina wana ba considérer constitution que dernier rempart ezali bongo chef de l'état pour na ko départager bango elongo na 6 membres ya ba confession religieuse oyo bazali koyo kanate. Président, na vice-président ya plateforme ya confession religieuse Marcel Outembi elongo na révérend André Bokundoa bango bakomeli officiellement chef de l'état pour na ko solliciter rencontre moko ya lombango envie baye bana ko arracher arbitrage na ye liboso ya blocage oyo ezali koumela pour na désignation ya président ya sika ya centrale électorale. Deux représentants ou ya Senko na SCC bango ba reconnaître que contexte ezali compliqué ndenge makambo ezali kotambola. Basi confession religieuse mususu bango ba déposa ki déjà PV na bango na Assemblée nationale mercredi na butu nzokande ba bengisaki réunion moko na siège ya Sime Senko na SCC ba bengaki bango pe ba kene na plénière pour na désignation ya président ya centrale électorale. Kasi ba chef ya SCC na Senko bango ba se diriger et pas ya autorité suprême ba boyaki invitation oyo balobi baza na qualité ya kobenga bango na siège ya Simete. Église de Christ au Congo ba signifier que convocation oyo ezali ko poser problème par rapport ya prescrit ya charte ya plateforme ba confession religieuse. Balobi bon sens ezali ko sala ke plénière ya plateforme ya ba confession religieuse ezala décider na majorité ya membre en cas ya empêchement ya président pe ya vice-président. Or président azalaki wana convocation oyo ba si confession religieuse ba salaki ezali ko poser problème groupe ya ba membre oyo ba si confession religieuse bango ba tenaki normalement na réunion pe balobi ki réunion na bango eleki malamu ba désigner président ya Seni pe membre moko ya plénière bureau ya président ya Assemblée nationale o ezali dirigé na Christophe Mbosonko Dampwanga ba réceptionnaki PV oyo na correspondance moko oyo ba s'adressaki na président ya chambre basse ya parlement ba super spirituel bango ba indiqué que candidat na bango aponami conformément ya dernière recommandation oyo président ya Assemblée nationale et salaki bango. Kaya Ronsard Malonda ezongi lisusu na juillet 2020 Senko na SCC bango ba saisissaki chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na arbitrage na ye par rapport ya désignation ya Ronsard Malonda na présidence ya commission électorale nationale indépendante. Histoire ezongi lisusu boye ba confession religieuse. Est-ce que ba confession religieuse oyo SCC na Senko ba kozwa annulation ya Denis Kadima ndenge bazwaki ya Ronsard Malonda et banina noté chef de l'état nde atikali mutuka kamoko pour na ko diriger processus oyo en fin que solution.